ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu ebele olelo yebanite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya vuva mu télévision matondo mingi na bino esengo pesa ezali okati ya mitema na biso pamba te tozali lisusu liboso na bino na nzela ya émission iye mokolo mwalelo esika wapi toyaka kozwa boyebi ya koyeba manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain. Totondi bino penza botondi bino bayozeli kopesa biso tango pengonga na bino bozali kolanda manaka na bino na kati na vuva mu télévision tongo nyonso boko zelaka ndeko mopepe boko zelaka émission mokolo mwalelo poto yeba lelo tozali nini na kati ya manaka na biso totondi botondi topesi bino penza bambote mingi bino bozali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo bino bozali kolanda biso libanda ya mboka neteni ya Gabon neteni ya Brazzaville neteni ya Angola pe bisika nyonso oyo balandi ya Vom télévision bozali totondi bino penza botondi toyebi ete na nzela émission oyo toyaka nde na tina ya koluka koyeba manaka na kati ya calendrier africain oyo ezali bokoko na biso baindo nde tosimba bongo babuku na bikomeli na biso mpona kokoma ete mokolo mwa lelo kasi na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa yambo na sanza ya zomi na misato bopemi ya yambo mobu monkama na tuku misato na mibale pe na ebandeli ya eleko ya sika o ezali bongo eleko ya mbangala ya solo bandeko balandi lobi tozalaki na bino tolobaki ezalaki suka ya eleko na biso ya kisiu pe suka ya sanza na biso ya zomi na mibale sika batokoti na sanza na biso ya zomi na misato yango bomonaki toyebisaki bino bamoyi ebandi deja kosannonce tokomi na eleko yango ya mbangala oyo penza bamoyi ebimaka towuti na malili tozwa pe lisusu moyi ya tata mokeli ezalaka penza malamu kati na bomoyi na biso nde toyebisaka bino lisusu ete tokobalisaka manaka na biso na manaka bapaya po ete bososola malonga ekokaka bongo kozala lolenge nini manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka ya bapaya ezaleli mokolo malelo kati na manaka bapaya tozali bongo jeudi le 26 août 2021 kasi oto singaka na bino kosimba ezali ete lokola tokoti na sanza na biso ya zomi na misato lelo elimboli ete ezali bongo sanza ya suka pona mobu monkama na tuku misato na mibale sima kosilisa sanza oyo kozelaka mvula konoka tokota bongo na mvula ya sika mvula ntete po tokoma bongo na mobu na biso monkama na tuku misato na misato tomilengela deja po ete kala te tokosepela tokukembela mbula ya sika epai na biso baindo tosukaka biso na bino wana te na tina na se na kopesaka bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kotombela bambotama elamu na bandeko na biso banso bai oyo babotami bongo mokolo mwa lelo na boyike totombeli na banso bambotama elamu kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli ebakisela bino penza mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tina ete bokokisama ebosila koye na yango na mokili bino ba bozali na posa totombela bino pe lisu ambotama elamu bobenga biso kaka na ba numéro ezali affiché na se etando bokozwa manaka lolenge nini kosala po bokoma epai na biso tozwa manaka na bino toyembela bino pe bo bénéficier na commentaire ya ndeko mopepe matono mingi bandeko balandi bomo mesano na kati émission na biso mokolo malelo tozwa kapeli lisusu moko ya lité na kati ya rubrique na biso ya vidéo du jour totike sika na bandeko na biso ya régie batila biso élément oyo babongisaki po na biso mokolo mwalelo
Tolanda. On ne peut pas dire à quelqu'un de courir le risque là. Ne peut pas dire à quelqu'un de courir le risque là. Ne faites pas ça. 3 personnes sont déjà mortes. 3 jours et 3 personnes. Une semaine déjà dehors. Sans se laver. Mon frère, la reine est morte au désert. Maman dit de vendre la Bible, je n'ai pas compris. Maman dit de voir le marché de Bible, la ménage, doit les vendre. Merci, je meurs. Ouais, Boza. Celui qui a la vidéo là, tu me sens. T'inquiète, ça va arriver, t'inquiète. Hey, Boza. Au désert. Pas compris. Yo, c'est posé. Faites pas ça chez vous. En live. Ce n'est pas reproduit. Et on avait le grand boy, il s'est oublié d'Edo. Donc voilà, il a fait un bâtiment. Il a fait un bâtiment. Non, c'est tranquille, frère. Ne faites pas ça. Sur ces images amateurs, en plein milieu du désert, une jeune femme agonise, complètement déshydratée, sous le regard impuissant et l'appel à l'aide de d'autres de ses compagnons qui, comme elle, ont tenté l'aventure pour rallier les côtes européennes. Ça fait 4 jours que nous sommes coincés au désert à cause d'elle. Nous sommes dépassés, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes à une quarantaine de personnes et nous ne pouvons pas risquer notre vie. 40 personnes rien que pour elle. Voilà le 5e jour que nous sommes toujours coincés pour elle. On va lui laisser, que Dieu nous pardonne, on demande pardon à Dieu. On ne peut pas risquer tout 40 vies pour une personne. Nous sommes au désert, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. S'il vous plaît, ceux qui vont voir la vidéo, la partager autant. Si quelqu'un la reconnaît, qu'il signale à sa famille. Qui est cette jeune femme gisant en plein milieu du désert? D'où vient-elle? Et pour quelle raison a-t-elle entamé ce périlleux voyage qui se soldera en un aller sans retour? Suite à ces appels, Equinox Télévision a remonté le fil. Des recherches qui nous mèneront au quartier Bédi dans le 5e arrondissement, le lieu où vivait la dénommée Pouma Isabelle Merci, âgée de 37 ans. Une fois sur les lieux, nous retrouvons sa mère, abattue après avoir visionné impuissante la vidéo de l'agonie de sa fille. Cette dernière avait pourtant mis en garde Isabelle concernant sa volonté affichée de partir à tout prix. Il disait ça fait plus de 5 ans qu'il doit voyager. On lui dit que non, ne voyagez pas. Mon cœur ne me dit pas ça. Il me dit que... Matono mingi bandeko balandi ya Vom télévision ya solo tebisa kabino etando ya Vom télévision etando ya yambo ya bonsomi pe abola musi banyo na pongi nyonso oto tshela kabino ezala kansena tina ya kopesa bino mateya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomoi ya mokona mokolo ya kozala na biso bosili kolanda nyonso wana se na posa ya kokende koluka bomoi na mikili ya bapaya na mikili ya poto bandeko baindo baliko sundola ndeko na bango na kati ya désert po bakosala nini na tango wana mai ezali te kisi ezali te eloko bakopesa ezali te akufi nano te kasi azali pene ya liwa bamoni te basala na nini mpo na ye bazali kobwaka ye kotika ye mpo bakende mikili ya poto kasi baye oyo bazali na mikili wana bazali kotika mpo na koya bino bozali kokende nesongi ya nzela bazwa kobeta sete ntango nyonso ete bozonga po ete mikili yango etikali so na eloko te kobetama bakokenda kokufa na kozinda bino bozali kokende atiki salon de coiffure na ye oyo akokaki mpe lelo oyo soki asorganize malamu akotombwama kasi andimi atika nyonso ye akende na ye kokoma mongamba kosokola mindele basani kosokola basalite ya bakoko kokoma mowumbu lisusu tala esika ememi ye bateyaka mwana oyo alingi akende wenze kasi oyo auti te epesa biso penza liteya oyo kokumbela biso lisusu bongo boyebi na biso baetotikali na kati ya mokili matono mingi soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vom télévision baye basalaka ete tokomela bino penza liboso ya bandako na liboso ya bitando na bino
tosungamaki na tata Futila Mayunga bango bazalaki na sima ya caméra kuna eteni ya réalisation pe montage tozalaki bongo na tata Ngala Nzumbu 9 lumière elongo na équipe technique Mobimba Vom Télévision totondi bino botondi po na biso na bino tokutani lisusu lobi nkenge ya lobi ebandeli ya konso ya lelo ebandeli ya leko iye ebandeli ya sanza oyo ezala malamu po na biso matondo. Utamokile kelama, isalima mibu hebele, olelo ye banite.